musicien bakweya ba musicien bakoma ba mpiaker lelo siko to na parking ya ba artiste Fiston ça il fait patron de la comédie. Aïe, il fait ebunda na bakar nyo César. Est-ce que ça à l'équipe Kofi na car à danger? Est-ce que ça à l'équipe héritier na car à danger? Est-ce que ça à l'équipe non civil na car à danger? Donc ça il totinda qui aya awa té. Ça a mieli na ndenge na ye alela ba base donc ça a milokeli ba problème. Va micro. Leader ça patron d'artiste comédien. Zela. Moni vraiment Kofi Olomide pe aza patron ya ba artiste musicien. Donc beta biso nyoso na Google. Il y a Kofi est-ce que l'équipe a caro nyoso na chef? Wana papa maman la net ba miso te toi net ba miso ba na mituka cher et ça Kofi Wata Inos na Fiston sai bon merci oh ya suka la kuna so Peugeot neza na Peugeot suka le roi de la forêt sai le roi de la forêt wana nani le roi de la forêt ngana lobi mabe na tout ça bino na Congo ezala la kara se bobula net ya moi cher Inos pesa ya 7 omoni o wera ena ngoto kende kuna o remarquer na Kinshasa ezate azana ngo moko na kimo ozo comprendre donc wera akoza na car wera mutu azana ba immeuble ko soki to lobito ke na ndenge ya logique na Congo mutu o azana ba immeuble ko leka wera azate da wera leka ba misenyo so Congo na mbongo pona masolo ya culture ya Congo o kama masolo ya ndule ndenge ko tambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya jemima ibele bana poto bana mokili batikana bisemini tout ça na kati vraiment il y a le pango ya IGF et c'est inspection générale ya finance ils allaient vraiment na siège na yango papa na Gilles Alingeti et c'est que ba artiste nyonso ya ba domaine nyonso basangani a vraiment surtout amicien tout monde bango ebelé avec impact na idéologie ba dénonciation pe ya comédie ya mboka en tout cas tout monde bango awa basangani pona lisolo monene kaka pona makamba finance ya mboka en tout cas tout ça bongo na ken pena makizembe tout moni bongo to liboso parking ya ba musicien bonjour nan ouais bonjour Valdi Tambo échange de vœux ba musicien na ba comédien bazawa bango to pa Gilles Alingeti moi liloba na fa to kota na masolo na biso bon liloba premièrement na pesa nanu ba konzi na biso mboka merci parce que makambu o ya osangsa vraiment ba musicien tout le monde a beaucoup plus na Maisha Park. Mais lelo sali pena que basangisa sous ba musicien parce que balobaki ba musicien ndenge ba betaka lisusu na potote ba musicien ba kweya ba musicien ba koma ba mpiaker lelo siko to na parking ya ba artiste Fiston ça il fait patron de la comédie. Aïe, il fait ebunda na bakar nyo César. Est-ce que ça à l'équipe Kofi na car à danger? Est-ce que ça à l'équipe héritier na car à danger? Est-ce que ça à l'équipe non civil na car à danger? Donc ça il totinda qui aya awa té. Ça a mieli na ndenge na ye alela ba base donc ça a milokeli ba problème. Va micro. Leader ça patron d'artiste comédien. Zela. Merci. On arrange. Range onde makambo. Bato ba ya mituka to ba ya. Des bazole kana na interview va ba kende kona.
bazoleka na on interview babakota kuna tala boye tout le monde va tala yo tout le monde mokolo beza de na simo yaka boti tike na aye na retard te papa singa yo kata na bino wana na retard mais aye na range voilà to continuer na biso to moi ba mission na ba range to moi ba mission na ba rebelle ezoleka ndeni non ezoleka bien nga lobi rencontre o esali biso bien to comprendre peu parce que basala ba polémique ya misika to comprendre nani azana car ya danger atambola na car ya danger na Congo to moni héritier watana ba libiso nouveau Mercedes Mercedes un nouveau modèle wana ya wata ya 2022 to moni Inos bipe a libiso kombo abora ngweza ni carotte te kombo na mona on comprendre donc to moni vraiment Koffi Olomide pe aza patron ya ba artiste musicien to ko beta biso nyonso na Google car ya Koffi est-ce que l'équipe a caro nyonso na chaîne wana mama 2019 ndeka ni ya Koffi Olomide te Koffi aza car ya cher par rapport par rapport te batu ba vérifier na internet to moni Fisto ça range né yango na nouveau modèle donc il y a Inos yangwana eza 2022 eza Ford Crivette Lamborghini eza daso yebi da Crivette Ford Lamborghini wata sana Mercedes ya kilelo 2022 na avion eyekin olobi ya wata uti pe poto ba tien avion eyekin eza boy ya héritier ezomona na mingi na kini te mais ya Koffi eza ebele na Kinshasa egozali zela na expliquer yo zela ke fali asomba moko ezalaka na poto awa te olobi ya yesa pli oke ya ye ya moto tangi kombo bakali fo boza ya Koffi na bakali fo boza la net ba miso te to net ba miso ba na mituka cher eza Koffi wata Inos na Fisto sai bon merci oh ya suka la kuna so Peugeot eza nani Peugeot ya suka ngona le roi de la forêt sai yana le roi de la forêt wana nani le roi de la forêt eza nouveau modèle ngana lobi mabe na tout eza bino na Congo ezalaka kaka se bobula net ya moins cher Inos pesa ya 7 omoni o wera ye nango to kende kuna o remarquer na Kinshasa eza te aza nango ye moko na kini mobile ozo comprendre donc wera akoza na car wera mutu aza na ba immeuble ko soki to lobi to ke na ndenge ya logique na Congo mutu o aza na ba immeuble ko leka wera aza te da wera leka ba mission nyonso Congo na mbongo aza na 3 immeubles na Gombe papa to tike ngakutu wera na préféré ayani ata na vélo parce que côté oui na Koffi mabe bango to juger bango na mituka mais na ba immeuble na Gombe se wera kontaka immeuble na Gombe se wera to moni to lobela aza mutambongo to golite est-ce que ça la recensement ba bien ya ba bien na bango to moni no sait pas ino en tout cas to moni héritier pas to moni ko follow mide abenga rayer les gars voilà donc vous comprendre et la guerre a mis tout cas les artistes sont venus tout le monde Inos bi tout le monde les familles ngoma guerre makanda Bill Clinton ayaki na mutuka papa so Koffi Olomide to moni héritier watana be Fiston sai guerre ami tukande yango o nga prêtre nga boss na mituka ta gagner eza wata Koffi Inos te otie maman mi ça na ndenge mais les trois premiers voilà ça parti bon les premiers Koffi héritier na Inos Koffi héritier na Inos dès les trois premiers il y a les trois premiers Koffi Inos bonani premier na liboso badinga olobi da liboso badinga lo ngana saisa l'équipe aka saisa l'équipe ngana ya saisa l'équipe ça range et puis et na place ya saisa l'équipe ya saisa yango ah les phénomènes nga modèle président wera nango na kini ezate ya chef eza cher makasi zoboya mutuka wera l'équipe a dit ya zoboya mutuka wera janvier soki ali ya boya asali ya boya tobimina awa toke industrie makolo omona ba immeuble ya omona wera yana Peugeot bien boye Peugeot chaque boya Peugeot wera makambo voiture balobela ngo lisute wera c'est un patron ngala ko boya papa mapango déjà j'ai mis ma idée les gros de la presse congolaise nous sommes là awa na IGF na IGF avec Baptiste Bazoroya, on a vu la présence de Inos B, on a vu la présence de
Félix Oazio et quoi, Monstre d'amour, Watanabe. On a vu la présence de Kofi Olomide est ici, donc beaucoup de gens au Yobaye na IGF. Nous allons voir ce que ça va donner. Et ça pour la Nini. Voilà. So, the boy told you about camera and video. Press it on that. Oh, you can. Leader. Allô, allô. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la communauté de notre pays qui est innocent. C'est toujours Mathieu Monché en direct de donc l'arrivée des Innocents. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à notre site qui est Lenga Congo Télévision. Et respect beaucoup. Stop. Ah, la presse. Voilà, nous sommes là. Kakabo. Et voilà, donc nous sommes là à la IGF. Il y a les autres monsieur, Bado Kota. Voilà, j'en suis Katana. Check de la forêt par nous, mesdames et messieurs. On s'est quitté. Sport Macintosh. Monseigneur. Monseigneur. Bien habillé. Bien qui tourne. Macintosh. Invité IGF.
Amboka. Voilà. Vas-y. Voilà. Voilà, comprenez là, comprenez, c'est l'engoulement. Voilà, c'est l'engoulement. Attention. Tenden. Tenden. Pona masolo ya culture ya Congo, ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozo ba information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Hey, Yokania!